paix à faire, prophète de la nation, prophète Denis Lessé. Tobenga Denis Lessé, prophète Denis Lessé, voilà. Prophète Denis Lessé, to ebi ebiso nyonso, aza prophète moko, o nzamba utilisaka yen. Prophète Denis Lessé, aza papa moko, ayaka toujours na makambo moko ya solo. Akoti koloba likambo, bato ebele omona bandimi na bango te, bato baboy balobi azokosa, mais après un moment donné, likambo wana tango esalimaka, bapesaka toujours prophète de la nation, prophète Denis Lessé, raison. Oh, kutu prophète Denis Lessé alobaki, kutu ye abimisaki yango déjà, ezalaka toujours trop tard, eza bongo. Et ça là qui, soki, oui moi, si je ne m'abuse pas, tu as dit qu'on va ndaka boye, tu as dit qu'on a la muki, malamoko situation et komaki mabe. Situation ya nini, ya prophète de la nation asalaki AVC, arataki. Korate na ye wana bande konanga mbutu makasi, ti baye komema ye na poto, po alande la traitement. Situation na yo ezalaki situation moko ebandisaki bato ebele, et d'ailleurs ezalaki kutu na ba information eyaki kobimaki le prophète de la nation Denis Lessé akufi, tomonaki bato kolela, il y a de ces personnes ba bengaki biso mama eske eza ya solo boye bato mosusu tomonaki ba soi-disant famille ya prophète de la nation Denis Lessé eyaki kobanda kofinga mama Tina ke ye muto abomisi mobali na ye. En tout cas ezalaki situation moko epesaki pasi pe mawa na kolobango. Ezalaki situation moko en tant qu'une femme, surtout moi si toyebi ke na Congo na biso babantu soki libala mwasi na mobali bobalani eke mobala kufi, communauté ezalaka toujours na tendance à koloba ke non mwasi muto abomi ye. Déjà Denis Lessé akufaki te, mais déjà ba makambo ekomaki ke muto azobomisa Denis Lessé. Eza bongo mama Tina bimana mobali mosusu, mama Tina mataki ekitaki, donc bamakambo bimaki ebele. Mais gloire au Seigneur, kande boyebi. La famille. Toza awa, tomonaki makambo ya pasteur Marcelo Tunasi, ezongaki makambo mama Blanche, ezongaki tomonaki papa na biso Israël Mutombo, o tobengaka papa Sango, ayaki kopesa ba version na ye, selon ba recherche na ye. Tango ayaki kopesa na ba makambo ebele alobaki, ezalaki presque ba confirmation ya makambo papa na biso Denis Lessé ayaki koloba. Ezalaki bongo bato bayaki ko se référer na prophète de la nation. Lelo na ye na dossier wana te, na ye na dossier kaka ya Denis Lessé. Pourquoi? Parce que tout le monde a qui décoration ya Fally Ipupa. Fally Ipupa, président ya mboka na biso autaki ko décorer. Après concert na ye ya Stade ya France, o ya betaki 2 jours, le 2 na le 3 mai, président alakaki ye ke non ako décorer ye. Effectivement, je m'excuse, tango Fally Ipupa azongaki Congo, en tout cas, bayaki ko décorer ye, président biso, na ba ministre, ba gouverneur, azalaki accompagné na première dame, Mama Denise Nyakeru, bakendaki ko décorer Fally Ipupa. Et du coup, après décoration, tu es comme on a sorti médiatique, il y a papa Nabiso Denis Lessé. Papa Denis Lessé, après ko bunda ya makasi o ya bando bunda po na vie na ye, la famille. Tango tobe taka déjà li solo AVC, ebela batuto yebi, lelo batambola ka bien te, ezana ba mosusu koloba balobaka lisusu bien te, ezana ba mosusu kutu batikala na ba chaise roulante, tomona yango. Alors, du coup, après décoration, toya komona na lombangu, papa na biso Denis Lessé, aye ko sala analyse na ye, aye ko pesa ba propos na ye, aye koloba ya ye. Bon, neti nga na oloba, en tout cas, ekota kinga te. Nga penza, na landeki makambo wana penza de prêter, mais à un moment donné, eza na bato o babenga kinga balobi mama, papa Denis Lessé azomi yo kelata mawate ya likambo oyo utu kokomela ye ya aza penza moto, il fallait apesa bomoi na ye pa ya nzambe, azongela nzambe, atika ba makambo oyo azosala bisala sala. Bon, yango bomoni nga pe na ye koya na lobi te,
comme bato mwa bato ebele bakomi kosinquiéter na papa na biso Denis Lese, tomeka nanu koya kosala analyse. Na côté nanga nalobaka toujours et surtout be Bible yebisaka biso ke mutu nyonso aza maître ya vie na ye. Kande na osala ba émission awa, ba avantage ezali, ba conséquences ezali. Donc soki ozosala likambo fo oyeba ke non na likambo o na osala ba avantage eza, ba désavantage ezali. Ezalaka bongo. Ata na ba classe tokendaka. Soki enseignant azo enseignaka bino kuna liboso, yo osala makelele, il faut oyeba ke ba parents bazofuta mbongo. Na ba camarades nanga oto otanga na bango bakoki ko passer na bango classe mosusu nga na tikali. Ezalaka bongo. Alors il faut kozalaka mayele dans la vie. Prophète de la nation Denis Lese aza mwana mukete. Donc nyonso oyo azosala sur les réseaux sociaux, nyonso oyo asalaka quel que soit na église na ye, azalaka conscient, ayebi pe ke ya mabe ekoki kokota, ya malamu ekoki pe koboya. Eza bongo. Koya koloba keno topekisa papa na biso Denis Lese, tala makambo oyo awuti kokutana nango, ya aza mutu amipesa epai na Nzambe. Parce que tango penza babetaki ye wana akataki AVC. Je suis sûr et certain que ça na message oyo ayaki kozwa. Boyebi batu o bafinaka bango na bakingo, soki baye kofina na kingo na butu. Mutu oyo azofina na kingo, tango yo ozosambela ozokitisa moto. Ezalaka toujours na message moko na suka bapesaka. Soki bafini penza, surtout mutu soki osambelaka. Omona message moko mukie kaka. Bakopesa yo na suka, soit mutu oyo ayaki kofina yo na kingo, bakopesa ye oyo kombo na ye. Ezalaka bongo. Je suis sûr et certain que tango makambo ekomelaki papa na biso Denis Lese, ti akota ba hôpital, ti na batan wana nyonso bande oloba te azaki na ba hôpital, azwaki message. Mais soki peut-être parce que ndenge toza boya, tokoki komona makambo mosusu kaka no eza Nzambe, Nzambe nde alingi le prophète Denis Lese azongela ye penza à temps plein. Mais er mosusu eza bitumba. Parce que aza papa moko alobaka vérité, to lobango prophète de la nation Denis Lese. Ayaka penza kotia ba vérité na mesa. Yaye nyonso bimaka na munoko ezalaka makambo solo. Alors ekoki kozala pe na bandoki mosusu babundisaka ye, babando bundisa ye, balingaki basala ye azala paralysé er mosusu pour que abando lobaka makambo mosusu te. Batu mosusu pe ezalaka bongo. Tokoki kolobaka te keno eza Nzambe na bitumba. Parce que ndenge toza boye mokili ya lelo eza neti mokili o tozaki nango kala te. Boyebi mokili ya kala ezalaki batu ka ya famille na yo nde bakobundisa yo. Batu o ya famille na yo ya makila na yo nde bakoya kobundisa yo. Mais lelo kindoki eza lisusu bongo te. Lelo kindoki kande to osala émission mutu ayebi vi na yo te. Ayebi bisuko vandaka te. Ayebi bisuko ozalaka te. Amona kaka video na video kaka komi kobundisa yo. Yango bitumba lelo koma bongo. Bokutani na mutu na musala. Bino nyonso bozo luka vi. Mais parce que amonaki yo ozolia soki nini, amoni yo na téléphone soki adnege nini, amoni yo peut-être na kobunda ozo bunda osombi mutuka na yo, ye motema pasi akomi kobundisa yo. Totika papa na biso Denis Lese abimisaka ba vérité kanenge abimisaka. Toyebi ke mutu pe alingaki asala ye mabe. Tokoyaka kolala ka bojour mosusu tolamuki aye kotia ye na poasa. Akoyaka kobimisa ye na poasa toza kakawa. Akoloba penza ke mutu oya alingaki asala nga boyezaki mutu kingandi. Prophète de la nation ya lobaka na ye vérité, ayaka kotia nyonso na poasa. Alingaka na ye kozala na nyongwa mutu te. Ye soki likambo, surtout soki Nzamba pesi ye ba révélation, c'est fini. To soki aza la vérité moko songolo ayebi déjà, akoya na lombangu, abombelaka na ye mutu te. Abombelaka penza, neti décoration afali. Bon, mutu na mutu aza na ndenge na ya komonela makambo. Soki ya lobi, amoni ke o basalela fali eza bien, aye kotia mwa commentaire na ye. O basalela fali eza bien te, aye kotia mwa commentaire na ye. Eza bashwa na ye, biso toza banani to pekisa ye. Toza banani to kata. Toza banani to boya. Mutu na basasi na ye ndenge amonelaka makambo. Eza bongo botika Denis Lese, azala ne libre. Zamba saleli ye grâce, esimbi nango te, kande bomonaki ye wana azongeli, akomi koloba zongeli ba activité na ye gloire au Seigneur.
toloba ngo ka bongo po mama Tina linga azwa likambo mokili ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko dossier peut affaire prophète de la nation prophète Denis Lessé tobenga ye Denis Lessé prophète Denis Lessé voilà prophète Denis Lessé toyebi ebiso nyonso aza prophète moko o nzambe autilisaka prophète Denis Lessé aza papa moko ayaka toujours na makambo moko ya solo akoti koloba likambo bato ebele omona bandimi na bango te bato baboye balobi azokosa mais après un moment donné likambo wana ntango esalimaka bapesaka toujours prophète de la nation prophète Denis Lessé raison kutu prophète Denis Lessé alobaki kutu ye abimisaki yango déjà ezalaka toujours trop tard eza bongo esalaki soki 8 mois si je ne m'abuse pas toyaki kovanda ka boye toye kolala tolamuki mbala moko situation ekomaki mabe situation ya nini ya prophète de la nation asalaki AVC arataki korate na ye wana bandeko nanga mbutu ya makasi ti baye komema ye na poto po alandela traitement situation na yo ezalaki situation moko ebangisaki bato ebele et d'ailleurs ezalaki kutu na information eyaki kobimaki le prophète de la nation Denis Lessé akufi tomonaki bato kolela ya de ces personnes babengaki biso mama eske eza ya solo boye bato mosusu tomonaki soi-disant famille ya prophète de la nation Denis Lessé eyaki kobanda kofinga mama Tina ke ye moto abomisi mobali na ye en tout cas ezalaki situation moko epesaki pasi pe mawa na kolobango ezalaki situation moko en tant qu'une femme surtout moi si toyebi ke na Congo na biso babantu soki libala mwasi na mobali bobalani eke mobali akufi communauté ezalaka toujours na tendance ya koloba ke non mwasi moto abomi ye déjà Denis Lessé akufaki te mais déjà bamakambo ekomaki ke moto azobomisa Denis Lessé eza bongo mama Tina bimana mobali mosusu mama Tina mataki ekitaki donc bamakambo bimaki ebele mais gloire au Seigneur kande boyebi la famille toza awa tomonaki makambo ya pasteur Marcelo Tunasi ezongaki makambo mama Blanche ezongaki tomonaki papa na biso Israël Mutombo o tobengaka papa Sango ayaki kopesa ba version na ye selon ba recherche na ye tango ayaki kopesa na bamakambo ebele alobaki ezalaki presque ba confirmation ya makambo papa na biso Denis Lessé ayaki koloba ezalaki bongo bato bayaki ko se référer na prophète de la nation
Lelo na ye na dossier wana te, na ye na dossier kaka ya Denis Lesi. Pourquoi? Parce que tout le monde a qui décoration ya Fally Ipupa. Fally Ipupa, président ya mboka na biso, autaki ko décorer ye. Après concert na ye ya Stade ya France, oyo abetaki 2 jours, le 2 na le 3 mai. Président alakaki ye keno ako décorer ye. Effectivement, je m'excuse, tango Fally Ipupa azongaki Congo, en tout cas, bayaki ko décorer ye. Président biso, na ba ministre, ba gouverneur, azalaki accompagné na première dame, Mama Denise Nyakeru, bakendaki ko décorer Fally Ipupa. Et du coup, après décoration, tu es comme on a sorti médiatique, ya papa na biso Denis Lesi. Papa Denis Lesi, après ko bunda ya makasi o ya bando bunda po na vie na ye, la famille. Tango tobetaka déjà lisolo AVC, hein? Ebela batuto yebi, lelo batambolaka bien te, ezana ba mosusu koloba balobaka lisusu bien te, ezana ba mosusu kutu batikala na ba chaise roulante, hein? Tomona yango. Alors, du coup, après décoration, toya komona na lombangu, papa na biso Denis Lesi, aye kosala analyse na ye, aye kopesa ba propos na ye, aye koloba ya ye. Bon, neti nga na oloba, en tout cas, ekotaki nga te. Nga penza, na landeki makambo wana penza de prêter. Mais, à un moment donné, eza na bato o babengaki nga balobi mama, papa Denis Lesi azomi yo kelata mawate, ya likambo o euti kokomela ye, ya aza penza moto, il fallait apesa bomoi na ye pa ya nzambe, azongela nzambe, atika ba makambo o yazo sala bisala sala. Hein? Bon, yango bomoni nga pe na ye koya na lobi te, hein? Comme bato mwa bato ebele bakomi ko s'inquiéter na papa na biso Denis Lesi, to mekana ko ya ko sala analyse. Na côté nanga, na lobaka toujours, et surtout be Bible ebisaka biso ke mutu nyonso aza maître ya vie na ye. Kande na osala ba émission awa, ba avantage ezali, ba conséquences ezali. Donc soki ozosala likambo, fo oyeba ke non, na likambo o na osala, ba avantage eza, ba désavantage ezali. Ezalaka bongo. Ata na ba classe tokendaka. Soki enseignant azo enseignaka bino kuna liboso, yo osala makelele, il faut oyeba ke ba parents bazofuta mbongo. Na ba camarades nanga oto otanga na bango bakoki ko passer na bango classe mosusu nga na tikali. Ezalaka bongo. Alors il faut kozalaka mayele dans la vie. Prophète de la nation Denis Lesi aza mwana mukete. Donc nyonso oyo azosala sur les réseaux sociaux, nyonso oyo asalaka quel que soit na église na ye, azalaka conscient, ayebi pe ke ya mabe ekoki kokota, ya malamu ekoki pe koboya. Eza bongo. Koya koloba keno topekisa papa na biso Denis Lesi, tala makambo oyo auti kokutana nango, ya aza mutu amipesa epai na nzambe. Parce que tango penza babetaki ye wana akataki AVC. Je suis sûr et certain que eza na message oyo ayaki kozwa. Boyebi batu o bafinaka bango na bakingo, soki baye kofina o na kingo na butu. Mutu oyo azofina o na kingo, tango yo ozosambela ozokitisa moto. Ezalaka toujours na message moko na suka bapesaka. Soki bafini penza, surtout mutu soki osambelaka. Omona message moko mukie kaka. Bakopesa yo na suka, soit mutu oyo ayaki kofina yo na kingo, bakopesa ye oyo kombo na ye. Ezalaka bongo. Je suis sûr et certain que tango makambo ekomelaki papa na biso Denis Lesi, ti akota ba hôpital, ti na batan wana nyonso bande oloba te azaki na ba hôpital, azwaki message. Mais soki peut-être parce que ndenge toza boya, tokoki komona makambo mosusu kaka no eza nzambe, nzambe nde alingi le prophète Denis Lesi azongela ye penza à temps plein. Mais er mosusu eza bitumba. Parce que aza papa moko alobaka vérité, hein? To lobango prophète de la nation Denis Lesi. Ayaka penza kotia ba vérité na mesa. Yaye nyonso bimaka na munoko ezalaka makambo solo. Alors ekoki kozala pe na bandoki mosusu babundisaka ye, babando bundisa ye, balingaki basala ye azala paralysé er mosusu pour que abando lobaka makambo mosusu te. Bato mosusu pe ezalaka bongo. Tokoki kolobaka te ke no eza nzambe na bitumba. Parce que ndenge toza boye mokili ya lelo, eza neti mokili o tozalaki nango kala te. Boyebi mokili ya kala ezalaki batuka ya famille na yo nde bakobundisa yo.
Batu oya famille na yo makila na yo nde bakoya kobundisa yo mais lelo kindoki eza lisusu bongo te. Lelo kindoki kande to osala émission mutu ayebi vi na yo te, ayebi bisuko ovandaka te, ayebi bisuko ozalaka te, amonaka kaka video na video kaka komi kobundisa yo. Yango bitumba lelo koma bongo. Bokutani na mutu na musala. Bino nyonso bozoluka vi. Mais parce que amonaki yo ozolia soki nini, amoni yo na telefone soki adnege nini, amoni yo peut-être na kobunda ozo bunda osombi mutuka na yo, ye motema pasi akomi kobundisa yo. Totika papa na biso Denis Lese abimisaka ba vérité ka ndenge abimisaka. Toyebi ke mutu pe alingaki asala ye mabe. Tokoyaka kolala ka bojour mosusu tolamuki aye kotia ye na poasa. Akoyaka kobimisa ye na poasa toza kakawa. Akoloba penza ke mutu oya alingaki asala nga boyezaki mutu kingandi. Prophète de la nation ya lobaka na ye vérité ayaka kotia nyonso na poasa. Alingaka na ye kozala na nyongwa mutu te. Ye soki likambo surtout soki nzamba pesi ye ba révélation c'est fini. To soki aza la vérité moko songolo ayebi déjà akoya na lombangu abombelaka na ye mutu te. Abombelaka penza neti décoration afali bon mutu na mutu aza na ndenge na ya komonela makambo. Soki ya lobi amoni ke o basalela fali eza bien aye kotia mwa commentaire na ye, o basalela fali eza bien te aye kotia mwa commentaire na ye. Eza bashwa na ye biso toza banani to pekisa ye. Toza banani to kata, toza banani to boya. Mutu na basasi na ye ndenge amonelaka makambo. Eza bongo botika Denis Lese azala ne libre. Zamba asaleli ye grâce esimbi nango te kande bomonaki ye wana azongeli akomi koloba zongeli ba activité na ye gloire au Seigneur. Toloba ngo ka bongo po mama Tina linga azwa likambo. Mokili ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko